biso tourne toza boye totalisa zolo likolo na bango ndeni na ba grimace na bango na basalaka obo banga ngala banga te abanga te mais na respectaka nde bato soki pena place bafanda ba bi pena ina mituna bango ke ngana obanga mutu moko boye soki po asali boye migera ko sauter rien sauf que on dirait ba ministère on dit toi ba jitone to ndi batu ba tchabiso ba pile ba ministère wenge ba mama na ba jité na bisa out ba jité tout ce que tu as ndé oh mais ba jité o ebité ami ba mama na ba jité agitation absolue à somme de simbi moto rosa moi rosa agité bango basa agité pour rien on a mutaza agité pour rien. Et ça, on va vous foutre le pavillon et on est pour abébisa makamno. A foutu avion pour rien. De agité. Nga ba ndeko na nga wengi boti ozala agité. Bo aluka ba chamno ba pile. Atfo tout na bango. Na musique nous vandara nini. Pas mutu muso robeta salle. Et puis biso to zongi studio te. Te poto ke bongisa. Poto ke bongisa to concert et zonga studio. Oh. Attends, Oyo Chaki, en état Brit, j'ai fait ma concert, ma master, ma mission, ma loba rebelle, ma prêtre, ma tout. Cha, ma concert en état Brit, pour ma kele, l'on a voix missée au bimate. Mais yo bien, tu as toti na micro, na yo bien zagini. En tout cas, il faut savoir. Na ma kamboana te. Yo ma toti. Surtout moi na lingala ngo. Exact question. Pardon. Parce que voix est très puissant, na ba. Voix est puissant en tout cas. Moana ezolo ki ba pas problème mingi. Toti to golo bela shooter. En tout cas ngai non. OK. Pardon pena moana congolais tout ça ba problème mo waka momo ko bimi batu ba commencer. OK. Vous comprenez donc au moins comment batu ça na problème ti mais mutu mususu tellement na haine envers des pliques. Haine moko bidon ezanga na mutu na makolo alingi soit profiter na simanzela en kumu. Après, gloire à Dieu, na CPLA été des concerts qui annulé parce qu'il fallait ça là. Après, bah, qu'on repoussait concert. Gloire à Dieu, Salani. Gloire à Dieu, pour na bayini. Ah ouais. Bah, je balinga qui bat les cana simayanzela, il vient à son manda chante, bah, l'oukanet, ko ça, les logos moro boy. Vous comprenez? Après, concert qui reporté. Un vrai mobile, les moutons, pina l'esprit. Faut a déterminer na katina yo. Après détermination oza na katino salande œuvre batuba mona yango. Kena ya na détermination na teve moninga na ko boma mukili non nga détermination na ngeza toujours na kati yango de to lobi Olympia to kende to sala yango to komatina bita ta to zo yango te mais to luka sala mo eza na capacité ko leka o to zo ki po batu na bi ke batu musuba na ba palais. Parce que te BLP, faut qu'on se le dise, il n'y a pas de doute, depuis qu'on bêta nini. Personne n'est prêt. Personne n'était prêt, effectivement. Voilà. Personne n'était prêt, donc 5 dates d'affilée complètes, dont 2 dates le samedi, le jour même, 14h, 20h45, donc mission accomplie, c'est historique. Merci à tous, merci à tous les Congolais qui me soutiennent à travers le monde, merci à tous les supporters à travers le monde. Le 16 et le 17 décembre 2026, la Défense Arena, on a déjà date, donc on va jouer une semaine complète. Je promets d'organiser quelque chose au Congo, je vais m'organiser, je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Mais Nino Okolo pour la GTM Yadajou pour la Congolais. Bon, c'est un message fort. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ces rapports-là à se dire des je t'aime tous les jours, de collaborer, mais en tout cas, c'était très fort de la part de Dadju de dire ça devant des millions de téléspectateurs. Donc, Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain. Voilà. Gims, je t'aime. Merci. Solo la vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent, qui
qui est la source un peu de tout ça, hein, c'est mon père. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines des constructions expérimentées, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence prend forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance dans la considération. Bosala biso, mbote na bandeko botala biso na Kinshasa, na Congo, mobima, mbote na bino Angola, bondia, bandeko tout botala biso partout dans le monde à travers cette émission na lingi botala ngo vraiment très bien. Le 28 oyo, tozana mamasi na Kinshasa. Na sengi na ba mama nyonso ba chance de la vidéo oyo, bozo a place na bino boya to ça la fête avec mamasi mwasi ya Koffi Olomide. Boya to ça la clôture ya moins de la femme avec mamasi grand parmi les grands chanteuses ya mboka na biso, grande dame femme de Koffi Olomide. Rendez-vous le 28 mars na kata Kinshasa wana, ba parisien ba kozala, bana Bruxelles ba bruxellois ba kozala, bana Suisse ba kozala wana na Kinshasa pour la fête ensemble avec mamasi Cindy le cœur. Vous sentez les 4 rendez-vous avec le padre Ferregola Bilanga Loemo, grand parmi les grands chanteurs ya mboka na biso na Cor Arena. Déjà ba billet comme presque na souka ba ndeko bazu ya billet te bo wedi sa kozo ba billet parce que le padre Azoyana Jet Set au grand complet na à Paris pour nous livrer événement concert historique pour Azoya B télévision na France pour la première fois na Accor Arena sous Kanandu lazo promettre ba Gaulois ba mourir bonne musique ba congolais ba africain ba européen na grande salle lokola Arena na ya Paris. Tozana ya Jossar Nyoka Longo le 24 avril na Paris. De génération à génération les gens vivantes les Jossar Nyoka Longo asengi biso boye belé ba génération quand on parle de génération de ba papa ba maman to kuta na ba jeune garçon ba tonton na ba leki na biso boya to ça la fête na Zénith de Paris avec le Jossar après 24 ans et puis Robert les jours où papa Wemba atika biso 10 ans ya papa Wemba bozala na Zénith na invité ba ndeko to alanda biso botala biso na Allemagne na Belgique na Suisse na France bozo à place na le 24 avril avec le Jossar Nyoka Longo. Jeune leader Inosbi atiki bisoté pour la première fois à Paris le 31 octobre. Inosbi na Paris. Le 31 octobre na Paris Inosbi après ce rendez-vous boye belé bozo à place termino boya tout ça la fête avec Molodoy leader, jeune leader, les charismatiques, talentueux, parmi les artistes talentueux à mboka na biso Inosbi azana talent de ouf. Rendez-vous le 31 octobre, Boya Boka Rumba Live avec Inosbi. Boya Boka musique à live avec Molodoy leader Inosbi. Le autre on a réel plaisir après à l'Ambrade de Paris, tous un artiste de Plic Pomba Nuance, soit honoré rendez-vous na biso, ninga prometa qui ninga réalisé. C'est biso après à l'Ambrade à Rozon à Poto Solo là, toi analyser, toi babadat nieza prévu. On a artiste musicien duplique Pomba Nuance après récite total na à Paris qui fête ya monene batu babini sans stop et puis batu tilibanda donc ils vraiment journée moko tozaki na sengo na à Panama musique kitoko batu balati kitoko ba retrouvaille tokutana na batu et puis on a artiste musicien duplique Pomba Nuance na face na mais avant toi avancer na dédié émission et pas grand maître, le vénérable grand maître choisi Matata, l'homme fort, très fort, Kouloutou, Yaya, vieux père, le vénérable grand maître choisi Matata, il est dédié émission, parce qu'il y a un mouton,
ata oyebita to sengi to kushtuara rami yene ojo. Merci pour tous les vénérables grands maîtres choisi Matata. Bonjour et bonsoir pour bonjour Miguel. Bonne santé. Ouais, ça va. Félicitations, félicitations. Merci. Merci. Bah, féliciter à part là. Ouais. On a réussi total à l'ambrade. Parce que il y a un dima qui peke concert on est aussi bon. En tout cas, dès qu'on a vu ça que tant tout ça est monsieur on a eu confiant d'abord. Là il a le bosso. Les qui nos musique. Dans le baki, dans le canon on a bêta non musique il y a bien. On est plainté. Ça peut plein. Mais son petit musique a bien été. Voilà quoi. Menga, ni na fandi a elo sepeli singa plus. Ils ont été réussir. Attends, réussir en gros à 100% parce que œuvre n'y soit humain, il aura parfaité. Voilà, mais au moins 85% tu réussir concert. Très bien. Avant toi na musique, ne le ba yo musique. Mais n'habite chose dans le message ni au s'adresser na bateau ba côté concerté parce que moi des fois dans l'obi malibanda na côté bateau belé libanda na kati accès à sauter même la police a PC accepter bateau ba côté parce que moi côté place au bon ba des arrêtés puis bateau mingi bazaki libanda ki bateau ngi ba sumba billet sur place na bateau ba billet ba ki na moi retard n'habite ce message ni aux en pour relancer pour le bateau bazo qui chance ya rekotate. En tout cas, mille excuses et belé, parce que, ça, les acquis, na moins nombre, mon robot, après, monsieur débordaki. Mais, le qui la date, mon sous pour, bazo attend et à revivre sous bilingue, mayoka ki na kati. Et puis, la bateau, ki na kati, répondre qui présent. En tout cas, non, c'est merci. Il y a trop. Parce que grâce grâce à présence na bango, des événements sali qui récitent ça quoi. Très bien. Le bateau en tout cas tu tires la date. Après concert au Kanisa ni ça les agi muke après ko comprendre niveau na yo na kombo yo sala salwana ezaki muke pour ne batikele libanda batubele libanda batubele na kati bon cela il faut calcul tu ezaki vraiment vrai calcul ça normalement il y a un vrai calcul hein ça qui vrai calcul tant ma producteur ba tche salo bango ba mona iki depuis ka ko beta. Après na simanango est débordé. Donc l'axabiso susuke surtout là on a traversé sous makasi au lobby batuba ya sous plus koleka ne bazala kiwan pour to se voiler la face te ba makamba bon et sala makala bandu le betami nango awa komo na ngoma mo ya bongo batu batikali libanda on peut pas kulutu mission les padres na Adidas Arena voilà batu libanda batu na kati en tout cas batu batikali la salle le lobby qui en tout cas Congola go betel shooter kuna Congola go betel shooter parce que ba monnaie débordement ba voisin ba bengi mbila marambo belé donc mais ba garé ma bé voilà donc au moni salwana ils ont salle moko reconnu na kati ya France peut-être ba tumsusu ba ko yebate ba ndeko na biso ya ba ivoirien ba beta kuna mon artiste moi ivoirien ya beta na ba kiti. Donc, biso zo laksa ke Congo, toujours mata en puissance. Mais biso to Mongoli, kiti VIP, ezali sous VIP te. Bato basala ki ana voir même ke bisanga mwa bitumbeza ki likolo po bato sou telemi bakale sima boyeba mona ezali donc VIP longwe na okutuna VIP. Donc ezali ki vraiment ya sali ya 800 personnes mais to comment déjà 1500 plus même. Na bato bazaki di 1000 et quelques surtout tchena bato nyonso. Bazali banda bato commencer 3000 personnes. Ouais. Ah voilà. Bon qui message pour bato bazo opportunité pour la deuxième occasion deuxième date ce qui bimi bo sombo habillé bien avant. Tant que ça va bien surtout bandeko ba oto ya sika ba oto ya poto sika. Lié sur artiste et musicien lingara ning. A che date ne à concert. Sobo jumbo somo déjà bien. C'est important en fait. Au chemin déjà bien vous êtes tranquille après 3 mois après 2 mois. Aux années la promote oui non à l'heure oui 17 qu'on a qui concert 17h ouais na 17h donc batu ko no ba na mingité donc na ju place tanga vendre ya bien asu na vanya na mona maramu kitoko voilà je mona donc boya ka ba concert bien avant côté musique vraiment félicitations encore musique pessimisme surtout to passer na ngote parce que moni okoma mingi na kin hein pour la vérité comment mingi na kin to mona ba répétition mingi na ba kin
na ba master ba koto ba ibobo na ba master mosusu et ça rapena rare to ka uzo répéter on ira répéter na bango plus vite rapide on a concert yo mais musique au PC biso to contact qui to passer na ngote ezaki vraiment et bitum sur solo ana bon moi dit on a une émission na lobani na lobaki na kotala ba concert ya baninga côté o bango ba BBC ngana lukana tirer les sons donc so tali ba concert ebele na potonde ebetamaka moi peut-être faut ba kene sous na studio ba bongisa ngo lisusu dans la ligne pena biso tous à la carré ata to pesa 100% te poto pesi pe 100% te to pesi moi ba 80% la ligne pena surtout voix na ngamo fallait na sala pena tout ezalo point voix ezalo point et puis structure ba te bele ba bossa na keloko wana ya wana lelo tout ça plus kana makamba sold out mais toujours bossa na côté musique est négligée sur scène pour nakara makambo ya batu foté so ya salle ya peut-être salle ya 20 000 personnes so salle 15 000 personnes et ça moké te yo aba artiste faut baza focus plus ya ko pesa batu oyo baza na besoin on a lobaki awa ke bato basomela bien ba faut ba comme avant pour bazwa temps ya ko savourer nga ba faut ba épuiser nga pour ba fouti mbongo na pour rien te faut ba épuiser nga donc maman ka bo mo mesana ba congolais bato ba ki kaka moins retard na regretter en photo chaka deuxième concert pour banzem musuto beta ki ngo pena ndenge kutu to kanisi la gite oku to pesi wana esaki ya mukie to pesi pena ndenge to lingela ki vraiment zalate mais sauf que na obiso to pesa ki bato ba apprécier ngo la sir etambami partout na internet moto a boyi bato ba boyi peut-être sur 600% bagoza na bango kaka 2% pour bato ba boyi rapé bazala kaka voilà et puis biso to betela ki to yaki te to yako beta concert pour tout ça défi na bato te biso to yaka ko beta musique mais ezala musique mo ya qualité gloire à Dieu to pesi bato musique ya qualité bato pe bandimi qualité wana donc comme prochainement son musicien ngaya faut beta musique nanu ya qualité qui total nanu asala ki plein asala ki nini donc musique nanu fait la qualité choix ba invité ezaki choix na yo moko to ba master mususu ba proposer ki yo to peut-être entourage na yo ba choix ba invité ezaki choix na ngamoko moni sauf non ba vérité dans une chance parce qu'ils ont chance ko beta na mutu lokwa lo beso mpota eza chance ko beta na mutu lokwa Fabregas eza chance ko beta na mutu lokwa la Café Room moni maya sikawana en tout cas ça fait 16 ans bana biso toyemba ba biloko na biso lelo ba 16 ans ba 17 ans biloko na biso ezalaka kaka donc c'est baza beti lo beso mpota baza bato ko féliciter ya ko féliciter ba Fabregas ba bato féliciter ba Café Room ba bato ya ko féliciter donc ngala jouer grâce wana j'espère que bango pe bazo grâce wana on beta pe na déplique donc il y a grâce donc merci na bango na salai na Monique na tombaki na choix mabete et puis choix aussi à tonton Lai parce qu'il a vieux on a bandi ndule chez on a na ba yolo donc a moni ba première pas nanga na ya vie ya musique a vie o a moni ba première pas nanga ko ba kokota na guitare a baxi nga pe moi quelque chose ya ngone za ki symbolique le roi de la forêt azara kité vraiment za ki symbolique et vient na biso kumu ya yolo azala wana donc nga esalanga plaisir et puis kumu atindiki chana na niveau moko impossible donc ba invité na nga tout Patrick Beckham aussi donc bango nyonso ba pesaki le meilleur dit en tout cas esalanga plaisir na mona que na salaki choix mabete ezala mutu mo invité qui a quitté jouer contre ta par exemple mutu to invité qui a joué contre Teza Sarbati brigade à comme un retard. Ah ouais. Quand même. Mais na remercier aussi quand même à se déplacer quand même pour nakoya na lié événement mais à comme un retard. C'est pas comme un retard mais le comme un retard tout ce qui a quelques poussières il y a ba minutes mais Sarbati a comme un qui retard na je remercier aussi quand même qu'on s'est déplacé qu'on y a tina na lié il y a concert à l'accès quand même volonté à invitation to pesa qui
On dirait café ou mazanga qui est. Makasi. On dirait café. Mais dans le bama sikawana, ils ont une chance qu'on a un café de voix limpide. Donc azanga qui mais merci aussi na batu ba intervenant qui ba musicien nyoso Mazembe qui a couvrir en tout cas merci beaucoup Mazembe la présence na eux aussi merci na ba musicien na on a Bettina Bango baza vraiment ebele ba Iboboyo ba Neymar merci na Bango donc ba Enoch na drum ba Fridolin donc baza ebele donc merci na Bango la taille bien voilà vraiment donc je remercier Bango la discipline surtout ba check il kolo ya podium ngité balati ko balati bango so bien ça qui va danser surtout merci aussi la danseuse voilà donc ba ivoirienne bazala qui ba congolaise aussi bazala qui donc merci les gars vraiment très bien tout le monde était les ala ba matara de gauche à droite to boya qui pena ba ko ya ko pesa ba mbote tout ces arguments qui concernent vraiment c'est vraiment magnifique parce que Tissiko tout le monde va analyser critique sur un concert na Olympia KO faux concert critique on est salamité c'est que vraiment ba analyse tout va comprendre avec la vérité quoi après mon on a mis sur bateau voilà moto qui nango vraiment nickel quoi donc au premier biso Olympia na kata ça ni solo Olympia zandeni là déjà toza na on se débattre na moto moko na déterminer na kati déterminer na TVT on détermination à TV et comme melope bangona un vrai mobile muta pina na esprit faut ça déterminer na katina yo après détermination oza na katino salande œuvre batuba mona yango kena ya na détermination na TV moninga na ko boma mukili non nga détermination na ngeza toujours na kati yango de tolobi Olympia to kende to sala yango to komatina bita tato zo yango te mais to luka sala moko eza na capacité ko leka o toujours qui po batu na bike batu musu bazali na ba palais parce que batu BLP faut qu'on se le dise bazali pe na ba doute depuis ka obeta nini a osala nini parce que bato ba moni na kuta mo classe na mso pese ba mbote fela afisa nga na 4 master na palais afisa ba onde ni to ke concert babi so yesa nini babi tanga bango ba ko motala ba live ba ko mo benge on yebisa biso te que vraiment betaka boyer donc prochain concert vraiment to lozangate en fait na gagné moi et loko mboko na kati ata na ba fano bazaki na palais to gagner quelque chose na musique autobeti to yebi que prochainement surtout tie date en tout cas ba lozangate batu ba oya donc on les pèse en cours ouais on les pèse en cours mais en fait ba date on a ba salle on a posé cha ndo tu fais biso na motema pembe nyonso zo tchango te pour prouver musicien jamais aux autres tracé carrière na yo aux autres tracé carrière na parce que bato babeta pour na ngai te bato babeta pour na ngate babeta pour na ba carrière na bango alors pourquoi on a que tcha sal nanga po y abetaki po x abetaki to na nga na sala makambo nanga ndenge nzambe azotindelanga opportunité nyonso et se présenter devant nga na kosala yango na beta musique na ngate pona défier mutu moko na beta musique na pona défier nde ba mélomane ba vrai fan ya musique na pesa bango oyo bango ba nango besoin quoi lelo yebani bato nyonso ba yekano kasi ba fan na bato nso bazalaki te wana si bazalaki mais bazande siko ba vrai fan ya wana mona na belela ka musique ozo comprendre ngana na ba fan personnel te mais nana ba musique quoi ba nani ba to balinga musique ato zao nga fan ya y nga fan ya intel loko aka oyoka musique faut linga biso bato musique so comprendre donc biso doit bato ya musique biso to sala musala pour na défier bato te mais to sala boulot pour na sala plaisir na ba vrai mélomane ya musique ba fan na la compte po ba fan na la compte baza ata leader na bango sala buzuba bango ba olobani izakaka bien voilà très bien mais to ba remarquer ba musicien mususu oyo mema na poto azali na synthèse pour na ba raison ni bon so ba mususu bazali te peut-être bazali empêché na ba makambo na bango ba mususu pesi ba komi ba pe na ba occupation na bango biso to satellé na makambo ati ba obuka bazalaki wana merci na
na bango na présence bao pe bazala quitté tout ça un problème tu sais. Très bien. Mais sélection banzembo sala ya bakulutu mais bakulutu musu bazati na kata banzembo ndo imbaka ifere golo embi weranson shibempia na Félix Waze quoi au fiolo mili bande ko musu bazati na katwana eza osala ngoka ka na nkoto oboyi kobeta banzembo na bango parce que musu bozana relation bien te. Mais il y a par tantôt timing ya concert ne senga peut-être tout souka na bongo. Donc ils ont noté pour soit tout ça non pour na mutu mo boy non il y a par rapport à ya timing na flow na imero na zanango likolo ya podium donc zo musique ya ratiko takton makamo ezoya misusu ya kaka likolo podium wana on se rendre compte c'était peut-être autant qui peut viemo mususu te mais on se rendre compte c'était voilà mais ça nango kutu makambo ya débattre. Au personnaire on a le roi de la forêt ou rançon na concert na auto mon présenter même biso photo na concert na yo pourquoi ba gère ba reconnaissance on n'a pas ya rançon pour y pas inviter qui bien ezaka poser monto nous allons gratter vers mentor dans le roi de la bon au moins dans le but que ceux qui na le roi de la forêt soit le problème ezaka tete dans la vie obinga. Alors, la vérité, si le problème est allé, il y a toujours les hauts et les bas. Mais, attends, la machine à Kitty, tu vas bien déplier Bimena Wapi. Le roi de la forêt, attends, le problème est allé, qui est tout et tout. Le roi qui premier concert, nanga, fallait quand même na rendre à sincère, wana. Comprendre, parce que, dès qu'on a fan dia, sous la tobata, oh, mission, on pas rançon. Donc, etikali, caché mon etikali à vie. D'ailleurs, nous croisons la tatouage, ne ba tatou nanga des aboué. Et tikali à vie. 10 jours na okufa, ils ont quoi combat le roi de la forêt et quoi accompagner ma carrière na biso 10 jours pour se décider que atape na tiki, atala mi frère de plique. Bon le bagage que frère de plique oh azalaka pas ouais rançon après ça la carrière na solo donc il y a très important c'est là auto l'équipe parce que malbi moto azobosa na passé na futur et aux amours kokoso quoi. Donc tout à l'heure passé pour remercier le roi de la forêt na wa sala pour na biso geste wana na million pe ça été na mbongo pe ça été mais geste wana ils ont compté les kina millions et ben ba peine ni pour na réciter un concert en tout cas ba bengi en tout cas training ba journaliste ni pourquoi pas ba joueur ni ba bengi pour na ko episa yo frère toi qui t'aime félicitations ça ba félicitations et l'équipe vraiment est belé ba Junior Wendo la Prince d'Angola et en tout cas merci aussi na vie na biso Bogis Bompema grand poète Bogis voilà donc benga kinga toujours pena temps ko solo là expliquer un peu moi ma belé la musique à voir même singa que dans ma prochaine projet nanga na la posa changa poa na hésité aza pena maboko kufungwama en tout cas mikolo belé mikolo vraiment et belé ba benga pour ba féliciter nga quoi. Est-ce que le nom de Vandi après concert notre yambio ou comme c'est biso qui concert nous a qui peut combattre parce que mon biso auto mon les aime sur monité ouais c'est notre bateau concert nous a qui combattu pour la propre faire na bino musu ya wenge musique à maison mère bat pour betana ba on a wenge mingi ba soutenir yo pour tout le ba vérité mingi pe ba soutenir na bango yote concert na yo considéré même date même jour na kulutu manda chance ni ko belé ko to soutenir na ba manda chance pas préféré ba soutenir manda chance na autant ba comme musicien te ni ba to maison mère ou ba soutenir manda chance beaucoup plus que yo depuis que est-ce que to ko le bango za qui peut combat par rapport à événement et bangisa qui peut que ou beta jour mon na kulutu manda chance et puis on a battu une grande partie on a tenu ba côté baza pené belé ou ba soutenir na bango manda que déplique ba lo la manda positivement parlant on ba éviter que yo beta jour wana ezaki ndé moral nous aki bientôt nous ba vidéo ba post bilo ko nyuswa en tout cas na katcha parler na bateau nyoswa qui nanga ba dans le bateau dans le bateau mais qu'on le bateau dans le bateau message voilà non le bateau ce qu'on a tellement concentré dans manda otala makamna simi na ebi to ba congolais na ebi de so simbité déjà à la base ngamo na eba so simbité banga ba sanga pour congolais nga réduire na sala ba sala route à 2 personnes
au kokité. Vous comprenez? Donc, en fait, na kota qui n'a pas yaba yini tout déjà. Donc, na dans na koti, na bon ça ba autocritique, so simbité ba lobaki. Ça la deux personnes côté simbité, longo aventurier Tintin, na binyo son ndenge lobama. Abi aso na lati bien te ba loba déjà aventurier tanda la so na bi on son concert simbi, so lati bien te ba. Saki ngamo ko na la critique on ngamo na misala ki yango siko. Ngamo déjà na te nazali libosa ki tala d'ailleurs tala déplique ya mo bete ba pièce taba critiquer ce que déplique tabi yo so beti concerne ce simbité nga na mi peut-être gelo na lo bagé yo aventure tento na nini boy donc batutu o bazala ki wana na yeba déjà nini bango bako sala et puis mutu libre de soutenir artiste o ya lingi quand on a biso o ya wenge o ba mona ke normalement vient na biso manda chante. En tout cas, il jour nini autre un problème. En tout cas, comment place aux ali au petit nao. Au pena petit nao to na ngamo na satan na sala ba émission na sala ki na lobaki ba sali auto betana kumu eza ba arena te. Eza na ba arena te. Tu il y a combien de Congolais au baza kaka na Paris. Baso to bika ba Congolais nyonso ba na Paris ba na ba concert na biso ba nga ba kokate. Vous pensez qu'il y avait la place pour tout le monde. Donc, comment à ta jour, on a betaki. On a zoa batunae, on a payé des pliques, on a zoa batu oyanga. Parce que ça, la comment on a habité, il y a 20 000 places, il y a 20 000 places, rien que bisomi balé, surtout zaïka kana, par exemple, na bizemo mukata 10 000, 5 000, c'est, bah, Congolais, la carte, il y a Paris, à bas 5 000 té. Ba 10 000 té. Donc, place engage à la pona batonyos. Mais, il y a ma bezaka peut-être mutumsu sako ya na intention musus. Peut-être les kananzela ya simankumu pour l'accent haine nae envers des pliques. Ok. Vous comprenez? Donc, au moins, comment battre ça, un problème té. Mais mutumsu tellement na haine envers des pliques. Haine moko bidon. Et ça, on a mutuna makolo. Alingi soit profiter na simanzela en kumu. Après, gloire à Dieu, na sepela etende concert ezaki annulé parce qu'il fallait ça là. Après, bah, qu'on repoussait concert. Gloire à Dieu, Salani. Gloire à Dieu, pour na bayini. Ah ouais. Bah, balinga ki ba, les kana simanzela ya vient na biso manda chante, ba lukanet ko ça les loko moko boy. Vous comprenez? Après, concert ezaki reporté. Parce que mon temps concert a comme reporté, mon innocent, a sugi sko na nzilat. Wana sko tango sugi bo fulu basko sa live. Et là ka ezanga bango, fandi bachanga ba live. Fa beta concert al bagé. Donc so za fort. O cheka ka jour de plique en beta. Lo kana ngana le kana simankumu et permettre te. O cheka live acoustique dans un live. Bino tumota la ngabo kende kuna te. Mais premier zo trapi na ba frère na yo. Na ye binga na problème, na problème na mututé. Un problème mututé. Mais si so qu'on a problème mututé, ndeni mututé. Toujours c'est na frère na yo. Obi siko ni. Oh, na moni kumu bazaki na le roi de la forêt. Oui, vidéo circulée. Ah, kumu yo moko. Ngape na orchestre concert à kumu. Yo. Siko Francesco Francesco conseille la kumu siko après ça c'est dit comme manda chante apé so ba mbote force vient nanga en tout cas nzamba sala ndule le ka très bien na mona ki on a le roi de la forêt ba visa pe bimi déjà félicitations il y a trop concert il est ka très bien ozana na soutien nanga ndenge ka kezala ki pe avant concert nanga ndenge pe ozala après concert nanga. Oui, parce que il faut pas concert nos agitation te. Agitation on sala ba émission moko to ba on se perd contre venu pe kumu et comme pe botikale pe ba mauvais. Voilà pona nini ba ya mususu ba mal intentionné ne ba nga ba leka na simankumu mais personnellement kumu avana mukolo nanga za génération mon côté tant ya bandi peut-être musique tant on a na botamité. Vous comprenez? Donc, jamais na koya na télé de Tiboye, na tenir ma propos mon poka à trouver ta jour moko. Na gagner ni. Et puis ça vient mon non peut to zona na épée, ma be mon côté, atana nzela, moko boye so ki ndenge ni to zona ma bete.
Parce que pour Anika Poto, beta le même jour, na olukana, na manqué ba respect. Parce que, après, guerre à musique, et au tir la guerre à musique, mais le respect, et au tir la respect. Soni na bao yonde, balinga ki ba le kanande na sima ya nzela ya nkumu, pour ba laksa en na bango, envers des pliques. Oh, moi, personnellement, na en nango te soki, ils ont eu ta wapi. Salpe na beti. Ils ont eu arena te. Le bata sobo monengata na arena mundibu. Arena mukiadi. Arena mutalaka. Arena soki nini. Vous comprenez? En fait, si on comprend bien la course au pouvoir, bien la génération, entre bino ba jeune bouta maison mère ba les a trois sur na comprend. Wana mamitali bango. Wana posa décider à posa na tabe. Wana etali bango bazanza. Ba combattre bango ne bazana ngana banga mutu te na respecta. Ba banzambe te. Basanzamba likolo te. Mutu lokolanga. Ngana ko mo bango ndeni. Na ko respecter mais ha bango to po nzambe te. Biso tune toza boye to talisa zolo likolo. Na bango ndeni. Na ba grimace na bango na basalaka obo banga ngana banga te. A banga rate mais na respecta kande batu. Soki pena place ba fanda ba bi pena na mitu na bango ke ngana obanga mutu moko boye soki po asali boye. Migera ko soterien. Natale la nzamba likolo. Soki tali bien parcours na ngande na outi, au moins il y a parcours non libre. Mais si on comprend, na outa ki Kinshasa na même pe ba mission na poto sans ba aide soki ya batu boye rien. Na na le na beti concert na nga récite. Na tala kaka liboso nzela na nga nezo ke na luka na tala côté te, na tala batu basala ndeni te. Mais lelo quand même eloko na sali ya très bien. Lelo mo na monti na ba réseaux sociaux batu ba omosomba pe ba bié ba filmer ba fan wana ba vrai fan. Lelo na yo comprendre que pourquoi nous autres zanga batu ya mafinga. Omi po ani. Mais yo remarquer que na ba fan ebele ya bana basi. So bana basi ba finga ndeni. Donc na fandi bona biso na tika nga. Ata mutatake nga na tika nga po la remarque qui na concert nga il y avait trop de femmes. En tout cas, merci beaucoup na ba maman ne ba répondre qui présent. La fandina ya pour mon papa so sa singa tala. Pour mba yo za ile kola podium mais na zo biso ba catalogue ya ki wana singa papa banda na mona na ya ba ba Angleterre. Mais batu ba uti ba Angleterre ba ye batu ba uti ba Suisse batu ba uti ba Allemagne. So mona ke soko landi makamba ba internet o batu ba ko limiter yo. Na yani ke kayenga mon invisible oti Belgique. A déplacer na passe yani kayenga. Mon invisible. Junior Yombo a déplacé batu pena mère na biso Brunel Nzibi ma benzaka. Moi naza joueur abeta na Monaco. M'a déplacé avant que tout concert abenga na lifanto na ye zaki anniversaire na m'a déplacé Bandalman. Atiki ba contrat ya lifanto na ye pour ya concert. En tout cas mère place oza ba merci bato ba momi ba uti ba Dijon. On dit niveau ba maman Dijon on les la bango. La solution dans ba maman ba uti ba en tout cas avec Toto venanga Toto en tout cas merci beaucoup na ba mère na biso ya Dijon bola ki senga bolingo moko impossible. Ce que sozo la ndasko na kati ba réseaux sociaux kuta na batu ba lo ba ki déplique en beta nini. Ce que makambo wana bato wana to comprendre ce que ezani to tika place na musique. Bato wana ba préférer ba ya na makele le mingi na musique pour na ko étouffer ba talent vrai. Bato baza na musique pene ya solo bango ba di pene ke ngata na osale la bobo mais jo so de tikeli nzela keba yango na ce qu'il faut ba utiliser bato wana ba sala makele le trop pour na nini biso to sala musique ya bien et souka na nzela parce que lelo basala ba discours na ba on déplique au beta nini mais na bandi banzembo na nga nyonso migo zaraki wana tout le nzembo batu ba oyemba oui na koti na hymne national et banzembo so invité banzembo so tu na invité na koti na hymne national batu ba oyemba les représentants kuna kopo balobaka banda salaka nzembo pas le roi de la forêt mais na oyemba assassin mais tala ton na bandi assassin na bimission toi kana 6 mois ka bana to bimisa vous comprenez mais ça na 378 000 cas
il y a challenge. Oh, montage, puis là, 400 et 300 et quelques, 300 000, vous avez 300 000 personnes, bah, ça, là, assassin, bah, vidéo. La vidéo. Et belé déjà. Et c'est belé, mais au moins, bah, tout le monde, bah, il y a, bah, maquillé, les dépliques, aïe, manini. Mais prévané, assassin, voilà, ton a bandi, gaga, assassin, yo. Mais faut mon, ma mère. Criminel, la bolingo, nanga, yo. To vendre musique. Mige batu siko soki oya mbara batu fo tout na bango na musique nous vendara nini pa mutu muso ko beta salle et puis biso to zongi studio te poto ke bongisa poto ke bongisa to concert et zonga studio oh attends attends oyo chaki en état brit zo pe ba concert ba master na biso muso ba loba rebele bango ba prêtre ma mutu cha ba concert en état brit pour makele lo ramna voix mise zo bimate na yo bien choko toti na micro na yo bien zagini en tout cas ça savoir na na ba makambo wana te yo ma toti surtout mo wana na olinga langa ngo exact question te pardon parce que voix zagi très puissant na ba voix ngo zagi ka puissant en tout cas mo wana ezo lokela ba pas problème mingi yo toti to golo bela mo shooter en tout cas ngai non OK pardon pena mo wana congolais tout ça ba problème mo waka momo ko bimi batu ba commencer en tout cas mo wana ngalingi na ngoti nga en tout cas nazo banga nanga na sina lobe na émission bato ba salela kango tamie pona bango bato pe ba salela ngo pété tamie pona bango mutaza libre o ya monika lobi ke akolia na e madesu boko en vouloir ye poani bato pe ba bi ba olia na bango pe madesu te ba olia na bango ndunda utika parce que ko soit na mo wana zo lukia bato ba problème mingi en tout cas nga mo wana ya lingi na ngoti alingi ngote nga jo wana alobika ke na yemba ki kaka po bato ba sepela mais so na alobika ke so joue ba concert par exemple à bato mususu o pe ba loba makaso ra makele les a fort mais biso quand même mona ke même ba vidéo bato ba joue en état brut ba moni pena ki voix zaki ya osebisama vous comprenez ah to beta ce détail pena ya concept pour na kumisa non eloko yanga moko kina ki kumisa bi biloko bato voilà après concert déplique ozo réfléchir nini ebe gato ko taper bete kala mingi te so zo kanisa nzembo album projet ni ozo kanisa mais tout ça ba projet za mo belé mais ba projet msusu to za na mo to dévoiler ngo na émission T donc bato ba no mona nga lingi plus bato to c'est le système mikolo drone kamikaze drone kamikaze oui bomaki ba rebelle so comprendre donc ça dit dans moment tout ça sous na mamba oh char elegi makelele bato muso mona bango artiste maza char de combat so kazo ya bozo ga makelele aye wana ye to sur des positions le drone so ye ça makelele repérer ka cible na état on a mona bato ba ye na ba makelele ba bengi ba momia te bo kende concert wana tenga na zuba ba boye oui maintenant ko sauter ba artiste la musique azo pena moto pena ye azo benga batu donc nini binobo na ba voir même ba journaliste mususu ba benginga bazwa ki code ke bokende ba ndulete mais na sona na concert na bino moko mais na tanga nde kombo na ete yemo ayebi place aza apekisa ki ko concert aza na Belgique na pesika indis aza na bela abenga pena après concert pomba concert l'équipe yemo yeko funda moi lo so eza bien yemo pena yeko funda ya ba monu mususu oto yebani oto to za ba mi ya correspondance quoi donc tout ça yebani na yo na ba bengo biso ba FSF soto ya ndule no te musique mais est-ce que tellement to travail qui na drone kamikaze to mateka likolo to ciblé et jeu formation ba maman Dijon ma mère a Dijon ba bimi ba maman ya tant bino bo ciblé que biso to attaquer de plus na Paris drone matique kangi ba maman Dijon et kangi Irma de London a foutu pena billet na ye a sombi pena billet a foutu no billet na avion a sombi no billet na avion a hôtel na ye et l'offre na un peu fier quand même vous comprenez que basi ba foutu ba billet na bango ba ye ba et puis ba after tout
Donc je vois les acquis plein. Non, after il y a J'aime Bouddha. Yeah. Non, plein côté. Tous les after les acquis plein. Et puis les acquis on a Villeneuve Saint-Georges. Non. Tous les after les acquis plein. Ba Irlande, Bazalaki. Donc après nous on a pas rajouter ma SFR plein. Donc ça prouve que concert et Simbaki so ba plein on est ba tout so ba qui concert ba quotité. Elliot Mompi a Pembe on a PC ba mo Bruxelles. Auti Bruxelles a katisi pena boye. Waya ko yora musique. Parce que lelo siko na mitema ba te belé ba moni siko ba œuvre o to sali. Ba débat na lisusu ya ote nié a betara te. To betara ba nzembo sala ra succès. Betara pena ba cha. Poko ni atanze muloko assassin. So za nzembo na danger. To tu en défi comme 400,000 challenge. Omoni na YouTube mutako kota. Na YouTube mutako kota matisi ba vie. Mais challenge mutumbe fa sala. So sala nzembo kwa so nga banzembo na so koti na ba TikTok kwa no mona so kota na saso mona ya na ba 200,000 challenge. Tali pena banzembo ba bolo skutu ko lobate. Obi na fanda siko na ndule mingi. Na jeu formation na litoi ke babisinga ke le beso siko azoyate. Ça c'est quoi ça? Na joa pena micro na bon animateur. Bien ngamo funa mbale public. Baya ebele baya ka bazo loba boyemba pe bobuwa kaka na buwa kaki na ndule. Ayembi na buwaki na bini. Deux fois ti. Piko siko mutako ya su discours ya su ya ba plainte. Mais parti mo bo serment ki to kwa mata ki ona longo li veste. Na so bisa. Ni na bina be mettre longo le bi kate ba ya senti. Na so bisa yo na biso ngamo na regretter faut bon. Par après ça ba léa on a zaki de fanatique donc ça ba léa bilogo bien musique ça ba léa après prochainement qui te fait comprendre la fanatique peut faire voilà le temps de matin il quoi pour dire mazaki na tendance au bon artiste était mais oui fallait quand même batika ya exercer la PCPCR na biso Laetitia Lumière ba mbote belé na biso mige na kota jour en esprit mo na yaki nango ya détermination. Il y a vraiment un esprit de détermination. Na boa na yembi, na boaki. Lumière ya kitoko. Podium discipline. Prochainement, ton moké pe soa kabaya aboga na mino pe sonité. Prochainement, ton brouilla. Na nenge ma bête. Na yabi ke bonzona ma ba exemple. Mais na nenge ki gros de bandi baté. Oh, na nenge ya faute concert et o bête mi na Paris. Na ba dernier concert. Nous a structuré. Donc il y a biso il y a mon cœur en fait moi biso sur la vérité déjà so moni ba analyste il y a ba musicien déjà ba analyste et ba musicien critiquer concert c'est que vraiment ba se reprocher na rien parce que moni vérité à tout bon on peut mais ce qu'il fallait ne base à la peine na posa wana ya koloba pe jusque là ba fandi kimia ba critiquer parce que ba ko mais quand même koloba pas peu vérité donc c'est que banoze la ndebiso to yango sikola analyser piaka yango no moni makambo to so boya na Congo yango tango eza bien ba lo bande do ya pe belé mais c'est ça que na bango mais comment journaliste na mitu na lelo comment presse comment diriger ba musicien presse yo bazo diriger pas un artiste. Imaginez le lobby, on a peine un musicien, moi ben ngai sango qui concert voilà. Voilà, moule siko. Moule siko. Po yé musicien na afuta ko nini. Mais peut-être bateau yo solo la na bango te. Yé musicien na kozana bango bien sûr. Ça un peu calme ba aussi. Mais yo peut faut yé yo peut intel nga na solo na te tika à l'autre côté. Donc ozo mona ke bozo comme ba esclave pour na ba 100 €. Na ba 200 € pour rien. Donc nous avons comme esclave pour mission en Kabila que moi 200 comme ba commission esclave. Mais non, un journaliste faut toujours naître. Ayambara batu tout ma belé. Le lorsque ba fandi kimia, mais l'habitant on ça l'échec. On a vu quand ça te récite bandoya kara ernioso non, échec pe ozala. Dans jour ce qu'on a ça l'échec, ne bagoya pour baya ko koloba. Pour la monnaie ba msuba bimio au salon on coûte à 200 personnes problème mais l'essentiel est na beti
Essentiel na beti. D'abord le 14 Maxa OK Ouais, na Lyon en tout cas, ba sœur na biso à Lyon, na ba noko à Lyon samedi le 14 mars awa. Nous allons à Lyon wana showcase moko en tout cas bato ba rater biso ba kota Lyon. On va nier ça aux ala wana na Lyon. To ça la fête wana na Lyon et puis après Lyon direction Kinshasa mbala moko on a les 29 les 29 ce que tu as ça sous ba série ya Kinshasa on a ça bon sous o ba mona a ce que ba kesongo ce que en live na Kinshasa donc on benga ba nzelo ya pete quand on tout ça là ka ba mère ngana pona bino tima finga moi dimi bino ndebo ya ndebele bo pesa nga lokumo na même link les 29 pour clôturer mois de la femme na kati ya hôtel même link na ville wana boya vraiment belé à 50 balles boya to savourer on les a ba invitation pour ba concert belé à qui les a on a 200 invitations non normalement concert non seulement invitation za la po moi batuna yo pe oyo ayebi mutora Christian Moko FMI Christian Moko FMI niveau à soutenir concert oyo na RK référence Kabelo masa nanga RK niveau ba soutenir ce que mutabongo sombise billet afanda yibo na fani na petit nanga senga ni 10 chaba ouais c'est ça Moko FMI tu vois 10 chaba ba léa ba concert ni faut l'examen mo makamwa bon Christian Moko assungi dans ce biso et puis a fouti avion. Wanto le bilika batu ya awa Christian Moko a fouti avion depuis Kinshasa. Ayeka journée moko. Donc Alexis concert le dimanche nango azu vola zongi. Donc comme vendredi atali concert samedi azongi dimanche. OK. Quel exploit. Ah, tu peux si bambote. Merci beaucoup. Christian Moko. Merci beaucoup Christian Moko. FMI donc deux fois au suko to zela makambo susu ya bien et puis to bandi pe mo ba projet na bande on a biso pe ya awa na to ça featuring mona ba frère na ba CDG c'est bien donc to clipagi déjà kalami était donc ba on a ce qu'on déplique na facette mususu pe quoi retour dans la Kinshasa ça quand pour un concert ya même mais normalement il faut le 20 vraiment faut dans la Kinshasa la stratégie d'un de tout ça la concert ya mini on a posé votre bayo ya mbona kili pour bakino baranga biso bien je m'en normal on a posé arrêter en tout cas tout ça la vendre batino so basala kati so na bi batu bayo ya manga abaoya premier tour kuto to yaka dégeza na aéroport ON Multiservice organisation Ngozulu avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa,
chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokiti na metro chateau Wakayau awa uzomona okimbondo olalala Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina lula metro bisa talinga beba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Rouge na yepona kolongola batampo ba mama, banduka ba mama oyo bazana besoin osala taille pona kokisa mamumu. Ba mama oyo bazana besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa tulevimba Non yozomona te oyo loka moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi soko moni ekokikoki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga nayebi te somona nani Rihanna betaka à Stade de France abeta 3 jours parce que ntango azongaka na nini na Amérique oyo kabenga baaméricain boyebele oyebi biso bakongolais twana makambo moko jamais au monde boy so il faut baya c'est bon mais ils a primauté bato nyonso bazana besoin oyo yambanga o amone oyo yambanga aya mais ils en ont te qui faut kara bato belé bazelaki après concert on a comme orgueilleux so tete ils ont les mêmes dépliques avec les mêmes ambitions. On a changé tenatikali optique nanzela nanga tous les mutu Nicolo o amoni a un problème nanga a tout alanika na libanga ponga non c'est la drone kamikaze avec silence toujours frapper na assurance toujours frapper na assurance voilà même ligne ça au saga le ba tunyo tout ça concept tout ça concert mo feeling na mo zane idée ni ozana en tout cas idée autozana mpe kuna trop na même ligne ouais idée tozana même concept kana auto bet en fait na ngina longolaka concert à Lambra pour bato ba yaki pour na bato ba yaki ate bazo tenter batala na ba TV bakutana na ngo na Kinshasa puis mais on a biso sous Brunel nzibi mabenzaka ya tanga Monica ka nini affiche c'est dans la paix sous na Kinshasa donc bato ba longa sous ba Allemagne bazo ya sous Kinshasa pour na tout ça la fête. Oui, la musique, n'a déjà félicitations na état d'esprit. Na boy. Ouais. Auto beta salmo à plus de 1000 places vendues et puis là ba bengo na Lyon showcase OK jambo. Ouais. OK répondre à une invitation à publier aux na Lyon. Voilà. Totalité té na France pour na beta les sous. Il faut les sous na beta sous salmo ko bo nous ça devoir na mutu na yo, il faut. Moi le monsieur donc abeti c'est la 2000 akomo lugo ya 5000 abeti 5000 lugo ya 20000 showcase ok shooté abeti comme la niveau showcase te mais quand public là partout hein voilà public à Lyon à Bordeaux à Suisse à Genève à salle mythique on a tout ça ngata na momo ba sina ya koyembela beba bota misika kitoko
soka mutangi leza nga na ye na beti nanga nga na ye na beti nanga et ça te que soki beta na salle moko ya 10 personnes de balobi ko betaka sala monene te non tout tika ba débat moko o ezanga nango mutuna makolo voilà o ezanga na mutuna makolo lelo okende le 14 wana na beti Kinshasa na ke na beti après fona zonga boy pona kolandela siku mais moi ba concert pe ezamo belé na année auto beta pe na fort ça pe na proposition moi ya Brésil pe aussi on a kende sukuna après ba projet fo bima ya mystique pe me mabiso na salle moko o eza plus vaste en tout cas bato bazangaki ba salatu ba bongisa da ba libenga na bango po to pour ça et puis surtout congolais to ya katon très bien pour lelo bandu le commis 23h ndu les vider parce que si vous voyez 22h donc on a 1h du temps il y a bêta besoin spectacle bien té voilà ouais ça va fruit à l'ambrade ba concert au juju na ouais kini tout ça ouais et puis na ba featuring ba to senga ba featuring à travers concert à travers concert c'est important parce que à l'ambra et bengisa ki ba producteur ya mindeli ah ouais dans ça lwana so beta privilège nango ba benga ba producteur ya mindeli ba yaki wana du coup na fandika na téléphone na moni ba demande et belé donc là tenga na ke lukate ba demande batu ba senga nga c'est ba producteur ba sala ki wana ah c'est bien donc ele ki la mondele mais comment muto azo tindika chamboye donc na jui ba demande et belé donc lobby kaka ya lobby dans un 16h na studio ah ouais na studio donc voilà merci beaucoup Nzambe quoi la porte est ouverte déjà c'est bien le plus important bino shbo mata pour voilà le bino merci na présence na yo ningo répondre invitation première partie émission biso to simbo te belé na son excellence Guy Luambo le grand baleine mbote belé na yo Chancel Mbemba de midi mbote belé na boss dit David Mangaya Motema Fani Chisse mbote belé na boss Doudou Kinkela 12 Doudou la maman Philbertine Samba moi si docteur Samba mbote belé na Jolie Maya la Masanga Foire Arlette Maya la 6600 volts mbote belé na ye mbote belé na Fabrice Massamba Red Mouta English chiffre d'appel à Banglais Yagi Baina colonisateur de la SAP Motema Mama Sylvie Baina Mote na Michada na Nantes tu débord Mokonzamboka Mote belé na Evan Tumbana Vex Jimmy Chimanga hors de la chapelle partenaire officiel Gaëtan Lipamoto sniper de Ferregola Mote belé n'était batu ninyo za na bango ya remercier votre en tout cas na remercier RK Kabelo Christian Moko FMI Trésor Yaba en tout cas merci belé Glody du garçon amigo Ngomo apesi Brennan Jibi mabenzaka bambote belé mère na biso Ani Musuluku bambote belé Guilhem Aindu les mannequins donc azala ki ouais na pesi bi na nga Toto Lenvu bambote belé na Dijon na pesi Audrey Minator bambote belé bambote belé Andrea la Médor Olivier Horton na pesi Junior Yombo na pesi Bouza Louvande bambote belé Christian Kadima Paul Mwamba papa social na pesi Sibo Sadilwa na pesi Triskin Makengo na pesi le DG Serge Sesui Nanda mémoire d'un éléphant et puis na pesi aussi Nanunzongo bambote ebele na pesi Laskoni Munza na pesi Nelly Monduka bambote belé mère na biso Basilengi merci na soutien et puis Gina Kalala na pesi aussi bambote belé na pesi Dr Faustin Sompo merci na soutien na pesi Doudou Kinkela 12 Hirschi Love na pesi bambote belé et puis Teddy na Suisse bambote belé en tout cas bato baza vraiment belé poto sola Alubo Star aussi na pesi bambote belé en tout cas baya Patrick Ekidianga bambote belé banoko baza vraiment ebelé Jika Nana na pesi bambote belé Pati Lolendo aussi Milko Mavungu na pesi aussi bambote belé Papi Kadiata tu bazaki na soutien na pesi Pati Lolendo donc deux fois et puis na remercier Fabrigas na présence na ye na Alhambra na remercier Pota Robertson Pota na remercier tonton Lai Kumu tonton Lai ba remercier Mebele Patrick Beckham aussi na remercier Brigadier Sarbati aussi na remercier Ilele
Cambodge na PCP mbote belé. En tout cas merci aussi na soutien na bango et si collectif ya ba artiste nyonso auto travail qui na bango puis merci la présence ya ba fan ba vrai fan ya musique ou ba qui vraiment Joana en tout cas éthiquement historique na mémoire nanga quoi. Analyse ni de l'eau ça pour la musique congolaise surtout bino bat bota na wenge progression ça selon yo no jomo na ba jeune bobiti na wenge. Ouais si progression ezali so mo de biso ba depuis toujours beta pe na poto boye et hermo na zaso na ota la concert on yele kilanga fort so na ota la ba série biso pe ba norme ma biso toujours beta pe lelo pe na pe na beti devant batou pe ba yé ba répondre. En tout cas merci beaucoup na passage na na wenge musique mutazo pe ça le meilleur de lui sauf que on dirait ba misa on dit toi ba jitone toi on dit ba tout ba tchabiso ba pile ba misa wenge ba maman na ba jité na bisa out ba jité tout ce que tu as ndé mais ba jité ouais biti ami ba maman na ba jité agitation so tu as somme simbi moto Rosa moi agité Rosa agité donc bango basa agité pour rien on mutaza agité pour rien. Isa wenga ko futelo pa avion yene ga po abebisa makamno afuti avion na pour rien de agité nga ba ndeko na nga wengi botika ozala agité bo aluka ba chamno ba pile biso na tipe na nga otanto ba loba na bato botika ozala agité ko isa nini yango mutu pa lia pa mninga zati achi les rois de la forêt pardon malusinga les rois de la forêt après c'est le message bolingana ana posa mona kabino na mona ibino bongo oui na ena manda na mona cas c'est très important alingi subo za la diffuser en fait yongo na tunyo lelo ojo analyser l'émission bino bato na wengi bato ba yemo mukolo ko pa bi alingi te boza na ba problème bato balingi ba division boyebi bango ba yebani etinga boye na lina ba problème te mais ba agité ne faut pas tika ko sala agité so moni muninga zo beta so moni soutenir te beta kara je comprends netinga pena boye ne na fandi boye mege so muninga o beta jamais otika la tapa na ke chao na page nanga annulé poani poza nani anasa promotion nanga tenga na ba page nanga ba yemone longi na oke annulé mais non ça sous promotion na haute oza nani nga ye chao na page nanga ata page fan to chao te sala makambo na yo je comprends sala makambo na yo ba ventili onde ba osala ba makambo buzoba ya bongo nde fo batika ba agité bango nde fo batika nga fandi mo page fan na nga ke je longia mutu ke tsaye kuna po ozanani to selo publicité makasi bo concert annulé neti nga boy nazo mama na promo tant que tu as annulé donc je raconte mon yende longi nanga bo sel ngo promotion ali en retour sur biso de tout ça bo na ba page nanga ata ba page fan ngata page fan nanga mo se cheka ka longi artiste moko qui concerne ça annulé na ko lande la page on a faut pas bloquer yango on a une discipline au fait oui il faut pas discipliner ba fan mais comment que tu longi mutu ko na page wana eza page fan nanga fait ça des publicité nanga OK. Et parce que publicité est que dans sens contraire tant que besoin tcha carrément tant batomayele et comme maman vrai parce que la carte fan ya nini ya page na biso fan to zape na bato ebele na mutu mususa yeba nete ke Joana zo beta concert tant bo tcha wana mutu mususa kotala asali na concert ils ont annulé soit ce qu'on mutamaïla qui vérifier attends ce qu'ils ont annulé non okende biso ce ko iyobe mais ba mission musu ayabi ninga ko gérer ba fan te on a pété à contacter page ba fanatique ba s'amuser ningi na bango ni de kolanda na ote oni monda ndulo biso nyonso to yebani million ça na ba mission mona na tela oloba makambo mosusu mais na se asa pe ba bêtise mosusu ne bazana to yeba ni ke page oyo nga pe na ba page
so bête pena depuis que mon ebimé belé na yebi nyonso na yebi pena ke oyo eza page ya intel o eza page ya intel mais ngande ba ko tchelongi ya mutu te po ba tcha concert ya mutu anile po azanani ba ketchela ngai na page nanga autant bo tcha mutu bo sele pe ba analyse bo comme c'est danger déjà na mutu ebe depuis kita ko kutana na katsa page na bino nga ba sala nga na ba live bati na photo na sima jo o menga zabwe ateki debiye ye na masane fabrigas ba sombi ba debiye mais tant ka ko tie elongi na page na bino tchongo na sima mais promotion mobimba yango wana so biso sko en retour yo nani pour biso to ke ndo tchona page na biso ka nile te o beta concert na yo biso to chate kwa nini ndaka so page na nga moko na moike elongi na nga iro tcha muninga anile na landeli yango bo bloquer yango lokaka elo ba makambu na nga boko che makambu bato mususu te soki to chango osalaka dans le bien idée au lobby si c'est vraiment aussi vous avez pas l'autre ba fanatique bazo benga même ba journaliste pour na finga wanzoto ba mama okana yamba ki ba fanatique o che logo ba commission ya mozo mona ke ba fanatique bazo manquer yo mona te na lo ki na la ko telemela bato ngana katsa page na fanatique c'est bien page na ba ko chaka jamais eloko ya artiste moko annulé ba chaka yango c'est bien bako cha le ba réseau maké on a ko gérer ba fanatique te o tout so gérer ba monte olanda to ni batwana bandeni ba sala ba groupe OK. Et ça, il était artiste, mais il y a artiste à l'antenne où il y a Girac. Il que par exemple, Netinga Bonana Andrea, na FC Andrea, il y a combien de pages mobo, il connaît ça, ma cambo, il y bani bien. Moutor kosa moutorate. Il y a combien de personnes, bana pour tout ça, 10, ok, beaucoup ça, affiche, beaucoup de et ça, ma cambo, ça, la mac. Biso, ba mon abiso, ma bepoani, parce que tu as qu'on loba ma cambo à haute voix. Ok. Eza makambo eza na sous coulisse biso sko to aka ko bimisa kango yango lo mona ba finga ga biso zo comprend yango lo mona ba finga ga biso ba yebi a jewa na nyonso ba sala na ba yebi yango nga siko ndenga na page na nga ba ke no cha elongi na poza nani ata ya nile surtout ka soka ke na moni da ki na jiba distance na nga na bino ata ya nile ata ya normato chati et puis na ate ke muto yozo beta ngana ko magité non beta concert na yo sala makambo na yo ya vie na yo osala ngo pona yo ngape na osala makambo na nga pona nga bato tout bazo chaka bandeko mususu na ba page net nga ce sont des faibles balelanga fort so pas big so babula ndeni ni ya relaxer sengo na bango te tango ochanga na sima wana osa promotion nga so biso na ba page na biso to kechayo po yo nani ofuta pe combien to ke selo publicité makasi bongo o annulé ata pe ba annulé concert na yo to zwa nini netinga réplique na ba annulé na ba nyata nga na organini na organi lote donc ça la vie na yo esimba na esimba tenga etalinga te mais biso pe tant to sala pe babiloko na biso botika biso pe to sala ngo en paix so iba mbongo na bino bozana ngo kende ko pesa ba guerre eza kuna na nini na Iran na est na mona batongo pe balobaka ba mission bazana mbongo toujours mona bango pe kuna na est loko boza volontaire sala sata bandeko na biso na est po bozana ngo belé OK na ta na Iran kasi bazo beta pe ba bombo kuna yo mbongo loka ozo yaka ko tchako futa ka bato ke concert na ete bato bazo souffrir belé ba pauvre baza kuna kende zwa mbongo no kende ko tchango pa ba pauvre yo ala sango nga de pli na keno wapi problème no problème no poto wo lipe nini na combien na yo na combien yanga voilà siko lelo après concert on est sur la place tino comme na niveau ni concert on est mieux na classe tin na musique congolaise lelo concert oh na beti oh ils a ba fanatique nde bato il faut ba placer nga mona ko komi placer te mais na moni déjà na moni ba te belé ba oh ba ndiminga ba naki ba te belé ba komo lo ba ke mutu nyonso ya ko beta faut beta musique le wa déplacer nga mona na tchako na page na nga en fait soko de fois mon en français ba comprendre ngo ke soko beti neti nzali na mpiaka
osali musique mabe na Paris awa oko tondisa no pe soko osali ka musique mabe ba oye biso depuis kabeta musique danger ah ekomi ko risque ekomi ya nini bato ba susu awa to désorienter bato na mamba sold out donc ça les a moqué les a monene il faut obéter des musiques ya bien ah ekomi ko soko yé ka ko beti bien te ba rêver sur wa bim solo ka concert de plig et puis concert et betami samedi vendredi ba mission mbala moko image na image mbala moto zeli kutu tete bazwa so nani ozwa son nani cameraman azwa son la table lingi soto bozo wa piste bo no stay beta conseil cha yango mbala moko toza na posa nango bato bele ba mituni pe concert auto beteli tolwa o toujours bela il paraît 50% ezaki mbongo na yo moko bosali coproduction na ba producteur est-ce que ezaki vraiment concert ou ba producteur ba lokuyo bango moko ba pesi yo caché o boyo kanaki alors bango basali makama bango nyonso yaki yo uti na mbongo na yo oyo pesi bango mbongo ba jui salle et basali ba organisation puis bokaboli la moitié parce que mais il y a la vérité il y a important non batu ba luka ba réseau belete déjà so bando luka o bando landela congolais à la série à 100%. Migozono congolais série à 100%. Vous comprenez? Baluka baye baba makambo wana te si congolais taka na lo ba congolais ya série à 100%. Azate si un problème boy ngati na yaka na télé na yo lo bat. Na buka na ta. Mais l'essentiel o ezano batu ba consommer nanu concert na moni concert ezo talama. Et autrement très très bien par raison bazo ngama bandoko luka wana les amis coproduction des amis producteurs nem to lukaki question en tout cas ça production mais na kati kuna makambo mususu ya sérieux des alagiti sauf na zala droit mais tellement toi ba congolais obita mo komi pembe na événement l'approche événement o komi osasuna o komi place moza suna choité il faut avancer on va dire que meni donc awa sona beti masasi bien te to reculer ngane na okufa donc faut avancer na choite ata munition za muki bato ba mayele batimba na camions ba congolais sérieux à la carte ba producteur rebelle ya Congo ba yekola oza la série na boyi na bandana noa ko loba ona ko pesa ba indicité mais la producteur congolais faut pas comment vraiment sérieux très bien baza sérieuxté message déjà passé depuis que le kuli tu non fallait pour pas faire rigola bana 20 ans de carrière devant boy marambo fallait na faire basali na 20 ans de carrière génération na bino est-ce que vous promettre pe pour réaliser ba salle ba album ba projet 20 ans au bon basali bo pe c'est biso ba congolais pe plus que bango parce que bango basali pe plus basali pe na carrière na baba tonyo bien basali makamusu ba kulutu basala te basali maramba porter pe quelque chose de musique congolaise ba ina maramba bébé parce que génération na bino na bosali ba 20 ans te bana ba bosali ba orchestre na bino est-ce que na 20 ans beaucoup pe c'est biso makambo fali na faire ba pesi biso migena moni lokoza na vie o to ya na se ya mokili bato nyonso basala makambo ndenge moko te bato tout basala soki fali na faire bazui chance oyo babiteke déplique à ozwango vous comprenez donc nako se forcer jamais na vie nanga grâce au nzamba pesi bato ngana ko mowele lango te za grâce au nzamba pesi bango za grâce au nzamba pesi ba les rois de la forêt ceux qui lobi pas au pesa nga grâce wana ndena oloba mais nako biso nyonso na vie to luka to sala kaka bien mais nzambe ne mta déterminaka ngana ko loba ke lobi faut peut-être na sala lokwa bango mais so ezaki na mokano ya nzambe te parce que okasate papa we mbanenga za bongo musicien na Congo zaka ye azaka pena ba massa ni pe belé o pe ba bimaka te c'est que destin etanga make papa we mbakamu to ozala likolo na bango nyonso le grand mopao la génération etanga bandaka pena sika
azaka pe na ba massa ne musu pe ya ba chanteur ba mise ba ebela na poto ba génération pe ya ba lirambo bazomona kaka ke lirambo muta o chapeauté c'est que nzambe a likolo alobaki ke ye muta kozala wana le reste boko yebana na bino mais boko salaka exploit oye a salité zo comprendre makambo siko etindaka moto akeno luka ba kisi parce que énergie ezate akeno kosala okolia mama okolia papa okolia mwana tika nzambe amema biso soki lobi nzambe likolo alobaki déplique na ko élever na trempe na bango ako élever nga mais soki siko etanga na ibongo te fona sa ne je comprends fona sa ne obe ba natanga kombo ba vina so ba lita bembo par exemple basala pe ba mama na ba succès mais basala pe ba succès batu ba yebi bango mais ba komi na ba trempe ba Koffi Olomide te basala pe succès ba mama na biso ba yoka pe ba nzembo pe ba papa na biso ba lita bembo mais ba koma na ba trempe donc nzambe ayebi énergie o ya pesaka mutu na mutu donc on ngana koloba to suka ka na ba énergie na biso soki énergie parce que lelo nga azui chance obeta na poto est-ce que ke pe na ba collègue belé azui chance wana te mais peut-être ba leki na pe na musique pe na koyemba mais bazui opportunité wana te donc l'opportunité c'est Dieu qui donne ngana ko deviner avenir na ngati mais na ozala ka déterminer même toi à ça qui à venir ou à bien venir ko leka batu nyonso ezanzamba likolo voilà très bien voilà ezaki spécial pour remercier ba fanatique voilà. Surtout ba se déplacer na ba ba tala ki na musika na internet surtout ba to ba partager conseil na YouTube il y a des clics pour Magnons kende bo consommer en okuna Gilitz Molobeli na pe sembo te Gilitz Molobeli danger toujours fidèle na Paris belé avec le cas président le grille na pe semba et puis nani Diogo na biso pe Falcao David Molinga Falcao na pe semba yepé donc toi toujours yepé soutien David Molinga Ricardo Zumbe dans les na ba forme ah ouais toujours na ba forme pas David Molinga yezo suka na Diogo te mutu malamu ya niveau PC Mbote Belé conseil zaki bien dernier message non pour et Junior Bongongo aussi Union européenne en tout cas il y a Union merci na soutien aussi na pesio vraiment ba Mbote Belé yo sokolisa ba parisien za dipana ngubu ya balata et puis bacha catalogue ba yé ça moi genre merci l'Union européenne ça va on peut clôturer en tout cas on a pesi ba vrai chéri nyonso o ba soutenir dura concert na ngande ba ya qui c'est grâce na bango qui lelo na ju cote en tout cas ba lembanga te tozala toujours na bango na osala les dans ça démonie na pesa bango lisusu musique plus que ba yoka kana ba mona quoi donc pour la producteur to ko si ça bongote nazo assurer Masai production za congolais mais ça makambo bien Masai production Masai bien organisé structuré si c'est solo là tu veux ceux qui un jour à contacter ko hésiter te donc oui ça en contactant là déjà Charles Tabou il peut ça makambo bien OK Charles Tabou pas bien organisé structuré merci vraiment ba congolais ba producteur congolais na travailler na bango souvent na ba événement na mona vraiment baza tout droit quand il ba na ngoji bien piano donc ba congolais mieux sauter baza mal organisé surtout na domaine ya production merci vraiment ba tout musu ba na budget pena na capacité bazo me ko ba la mbongo c'est pas ba tout musu ba pena du domaine donc mbongo ezana budget zana a chibu pour na des pics de Charles Tabou et puis nandi ko na biso Masai production baza bien organisé et structuré pour la mamota libongo production ba so ba ko ba oza pe pour na biso ezala et le moment il y a bien quoi voilà très bien aussi ça va remerciement non c'est bon par remerciement d'un apesi batutu dans la remercier ba congolais tout donc là rendez-vous na Kinshasa le 14 awa tozana Lyon bande on a biso ya Lyon bozela biso Hervé Kifuema donc Lyon vient na Blanchard Kabanga tozoya Lyon Aigle tozoya Aigle Mbumba et Masso Nangol Fabrice Moulex tozoya Lyon et puis Kinshasa rendez-vous zakaka ya moko na même link
le 29 le 29 bana Kinshasa bozela pomba niance na kati ya même ligne $50 kaka boya vraiment tout ça la fête tout savourer la bonne musique quoi. Très bien. Bana Kini rendez-vous na même ligne $50 donc boya clôturer moi de la femme. Moi de la femme donc boya belé ba sœur na biso ba TikToker zwana. Ba sœur bana ba bozui. Moi possibilité mais influenceur na ba influenceuse na biso. Boya la musique tout depuis ka perception à Paris à l'embrade. Vous allez la connecter, vous allez la brancher. À part sur la Vérité Studio, vous avez la deuxième chaîne YouTube Chemi Genima. Na singi na bino vous s'abonner pe kuna on a un podcast qui va concept qui est belé donc au combien la Chemi Genima au bima au s'abonner au like au peut ça fait makamo mikolo ko tuna petit à petit. Merci pour la confiance dans considération pour ça la biso on est ensemble. Merci. Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto neyebi te yaka tokisina metro chateau ngutia daka yau awa uzomona kimbondo la Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina lula metro pakata mukolo boya takuta musanga biso batani ngaba ba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama banduta ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te eloko evanisaka mabala eza mpona mibali sa grandi dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele
awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. boya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne avec Miguel Niemba, tous ceux